Bonjour P, bonsoir bande konanga lisolo Congo, bo s'abonner, bo liker P, bo partager. Lelo nayambi maître oyaza mupanzi nanga papa Abdul Sungula. Tokobeta ne masolo mboka ikoyamba yo. Eloko ya motuya nanu tokolinga toyeba papa Sungula azali nani? La prestation à serment à Bisso comme avocat na barreau à Kinshasa. Donc c'est là où je preste comme étant avocat na kati mboka na Bisso. Mais ici on se retrouve dans ces pays na ba réalité nango. On était dans un autre parti politique, j'étais secrétaire national chargé il y a délinquants juvéniles na kati ya PVR. Parti où ils ont connu na honorable Moussa Kalema. Donc j'étais secrétaire national là-bas. Et après, avec le temps, j'ai eu quand même à réintégrer l'UDPS enfin, mais comme membre simple du parti. Mais lelo, ozanambo kapoto, pensez nini okozala nango par rapport à politique à Congo? Bon, politique ya mboka na biso epesaka mawa, mon frère. Quand on a kotala ba acteur politique ya Congo, ozomona lokola batu baza na kati ya stade. Alors que faire la politique dans tous les états, ezalaka affaire ya n'importe qui te. Ezalaka affaire ya élite. Quand on dit élite, ça veut dire que mwinda oyo ezo éclairer communauté wana. Lorsqu'on dit par exemple, nous sommes des intellectuels, là je me réfère à mon aîné maître confrère Kalumba. Quand on a répondu qui, vous vous rappelez, dans l'audience Vital Kamerhe, il avait peur lui-même. Yako Milobake Aza intellectuel. Parce que, mon frère, c'est dire intellectuel, et ça, il a blague intellectuel, les alliés mouin dans la kati ya molili. Intellectuel, les alliés moutou oyo, azo pesa ba direction. Alors, Namboka Nabiso, baninga oyo bazosala politique ou ba congolais oyo ba mipesi musala politique ezali mawa mon frère ezali mawa d'abord comme par expérience quand vous allez dans d'autres pays on recouta jamais mutu moko boye asilisi classe a comme politicien. Tout celui qui vient en politique dans d'autres cieux sous d'autres cieux ezali bato o bazana parcours moko professionnel bien donné. Mais je me réfère encore à la procès on a à Kamerhe 100 jours. Vous imaginez, on demande à un ministre honoraire profession na yo ezani Bitakwira profession na yo ezani Bitakwira dit non ministre honoraire. C'est comme si ça devenait une profession. Vous comprenez mon frère, c'est comme ça que nous avons des gens vraiment bazali na mutema na mboka Kongote ndeko na ngai. Quand vous regardez ces gens bazali mutema na mabumu na bango. Nyonso ekoki koya. Ezali ye ako réfléchir en termes ya population te. Peuple bayemba wana. Te ye ako réfléchir bon. Awa soki na zui position boye na ko gagner quelque chose. Awa soki na zui position boye na ko soma mwandako. Vous voyez, des gens qui nous ont mis dans une situation compliquée. C'est pourquoi Nazali, Namute Mamawa. Mais je garde quand même espoir. Parce que les paroles de Dieu nous disent, tant qu'il y a la vie, il faut toujours garder l'espoir. Nazongi soso na lingo éclaircir biso parce que Yomoko Abdul aussi si na campus Bitakwira peso ko totunie mutuna akoloba pe tangi na Congo kaka. Mais tango balobaka lelo soko Congo eza o ezali eza kaka batu o batangisi binote bato babomi Congo. Bon, merci pour na mutuna ndeko. Topesa tokomisa situation o tokomi affaire ya batu mokote. Ezali problème na biso nyoso. C'est vrai balobaka que batu babomi Congo lelo ezali ba intellectuel. Ba professeur. Bon, professeur azana kati ya ba intellectuel. To longo ba intellectuel to che ba professeur. Bon na lingi to
et to pesa mukumba na oui biso so ba intellectuel parce que mutuso au moins atangi na Congo abi ko koma kombo na e mais ba professeur o ya université nde ba bomi Congo bangonde batu basali lobi no bozala et soza d'accord na eloko na baloba te naza vraiment d'accord na yango te parce que c'est vrai que ma professeur na biso bazana moi par belle na makambo wana mais les professeurs ne sont pas dans tous les domaines. Moi mon cœur bazana ici quand na bango bazalaka peut-être que na ba niveau wana ba prise de décision 80% ba koki ko influencer mais malheureusement na komona on ndengwana te moi je vais donner je vais dire que la responsabilité incombe aux intellectuels du Congo tozali ce que otali toye na esprit ya ko sunga communauté te toye na esprit ya kosunga mabumu na biso na ba famille na biso. En fait, quand vous regardez dans cette communauté là qui se dit intellectuelle du Congo, au komona bato ebele bazana ba ce sont pas des grands esprits. Bato baza ba petit esprit. Na repeso ka exemple ndeko na ngai. Biso tozalaki na ba université wana. Université lokola Unikin. Otali budget ya fonctionnement ya université. Mais quand vous allez dans le home, situation est en dernièrement, à Bomonagi, Makambo et Outiko Salem, ni t'étais l'intervention du président de la République. Dans la situation, est catastrophique. Yeah. Nabamboka nyonso, oyo, et Lukaka, et s'est développé. Bachak enseignement na liboso. Ezali, à partir de l'université, nezalaka pépinière ya Makamonyos. Il y a ba intellectuel, il y a ba tunyos, ba sportif. Sont recrutés à partir de là-bas. Mais allez chez nous voir l'état de nos universités. J'ai pris l'exemple de l'université de Kinshasa. Quelqu'un qui se dit recteur, a un budget à fonctionnement à l'université mondiale. Mais l'infrastructure, la Belgique va tirer la biso. La piscine, aller monter vers le terrain, mais c'est catastrophique. Piscine à l'université de Kinshasa et comme à Magorodo ndeko. Soko koti kuna siko yotango baleki biso peto zalako ya baleki ba boule. Soko ye université sika système ko za boule. Soko za boule moko te tiale on te prend, on te jette dans cette histoire là. Papa là c'est les samukende. C'est ça, c'est ça. Mon frère, c'est déplorable. C'est déplorable. C'est pour revenir, c'est pour dire que Bisogno ce combat intellectuel, tozali na responsabilité na mboka wana. Responsabilité na biso ezali ya kotala ke toza nzamba pesa mutu mabele mibale te. Moko. Mabele ezala kaka moko. Mboka wana eza ya biso. Eza dans les années 90, quand les choses commençaient à s'empirer de pire en pire, to comment on a discours mboka ngodo. Bateka ngoka to kabolambo. Mais c'était une malédiction pour notre pays. Est-ce que tous se rendent compte que Babylone un moment est rattrapé biso? Le pays est vendu. Le pays est à la merci ya ninga na biso ya moka voisin, pays voisin. Donc Lélo, nous avons la chance pour ne pas trop se tirer en longueur. Nous avons la chance que nous avons eu un président qui a pris conscience de toutes ces histoires. Et il a remis ce pays enfin dans le milieu des tout-puissants. Tant olobi na ningo kozonga suna motuna moko wana olobi mboka oyo ya biso. Tozongi mwa moke na kotuna motuna mosusu sima. Situation minyembwe lelo parce que olobi mboka wana eza ya biso. Tozaka na mabere moko. Minyembwe lelo na ba radio totoir ndenge biso tobengaka information outil gauche, information outil droite. Babi minyembwe bakabiango. Et pas le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eza ya solo topé eza lokuta par rapport ya makambo yoyoki. Mon frère Ezali Mawa. Ezali Mawa puisque Congolais, comme j'ai dit dans mon introduction, Congolais atalaka Congo lokola muto akei na match ya Vita na Renaissance. Hey, yo, follow yo, Zoba. Non. L'affaire du Congo nous concerne tous. Moi, moi, si mobile, affaire du Congo, Ezali Abisso. Je me souviens, à une époque,
où, je crois c'est à l'époque du Premier ministre Gizenga. Bazwa qui loi moko, projet de loi moko. C'est à cette époque-là que le projet de la bancarisation a commencé. Bazwa qui makanissimoko yako pour la sécurité ko régner na coin na est de la République. Mais bambongo wana ndezo financer ba groupe armé tout ça des autres il faut maintenant qu'on canaliser ba flux financier na canal bancaire. Mais oui, et comme ça, les députés qui ont rejeté proposition, ils allaient bandir qu'on a vu sur Est. Ba rejeté yango, ba lobby, ba banque nabino wana, makam nabino Kinshasa, ils ont trop lent, nous avons besoin de faire nos affaires. Ils ont continué dans cet élan-là. Et heureusement ou malheureusement, tant le Premier ministre Matataye a contourné Bango, a créé bancarisation, mais malheureusement, bancarisation, on peut... Bon, c'est vrai que ça a donné ce que ça a donné, mais et l'État aussi a perdu beaucoup dans cette histoire-là. Pour revenir dans la situation où on a Minembwe, mon frère, l'ordonnance a été prise. Non, c'était le décret à l'époque. Par le premier, en 2013, il y a Kosala Minembwe, une commune rurale. Yeah. Félix Azalaki, ta président, il y a eu des pestes. Déjà, Masolo Azalaki. Et celui qui a signé au bas de document, c'était le ministre de l'Intérieur, je crois. Il est du FCC. Mais en quoi le Félix Makambouana est là? Té, ndeko, tolobaka vérité. Lukunya, mon frère, Lukunya, na mutema mabe envers ndeko na yo eza mabe. Ozomona, ba Congolais ndenge kaka na lobaka bazotala politique ya Congo lokola match ya vita na renaissance. Soko tali ozofinga joueur wana pona nini akoyebisa yo eloko te. Ndeko, topesa président na biso chance. On est to combattre ye topesa ye chance. Topesa ye chance pour amema, il n'est pour rien. Et nako fungo la parenthèse moko vite nako refermer. Félix Tshisekedi kozwana ya pouvoir oyo ezali lokola kamikaze andimi a s'exploser pona alobi mais lelo tata akei pomba tozalaki na ye akei siko mboka oyo tokosuka na ndenge nini e bango kuna na ngambu bameli champagne mokolo yango ndeko bameli champagne balobia aza komilo belombe wana lali sika tozo mwana oyo comme bango na bomoto na bango balobaka aza molema aza bolole atanga te tozwa ye tozoba ye sika tobwaka ye au besoin même koboma ye ndeko andimi bomona Félix lokola zoba te tango andimi makambo ya kokende na bakabila oyo alobi atali alobi mais finalement soki mboko oyo totiki yango nani akolobela yango lisusu yango akoti na makambo oyo mais tolatisa ye kuluze te tomemisa ye kuluze te bamisusu ndeko nakofungola parenthèse moko nakokanga pe lisusu oyebi ntango babelge baye na mboka na biso baconstate ke baroyaume ezalaki les gens vivaient paisiblement na baroyaume na bango et quand ils ont commencé à la conquête na bango mpona créer lelo État République démocratique du Congo lelo oyo ezalaki État belge Congo belge à l'époque batali ke excuse bato oyo soto tiki bango bazokende kaka boye na bolingo oyo bakoyokanaka bakobengana biso alors il faut tosala nini nde principe ya diviser pour mieux régner botamaki babandi komonte bacongolais contre bacongolais akepa mokongo ayebisi mais yo oza mokongo yo soko tali moto oyo boye yende moto akozwa boko il faut et ils ont commencé à diviser les gens comme ça nde esika ndeko pardon nasilisa po nakoya kobunga makanisi na ngai nde esika makambo ya tribalisme ebotami mingi mais en dehors de ça soko tali avant wana bikolo ebalanaki je vous en prie réponse oyo toza na ngona no posa Minembwe etekami tote na discours osali ndeko
ata yo moko soko zu téléphone na yo biso tozui mwa chance ya kozala na mboka oyo beta kaka na Google Minembwe ota la situation géographique ya Minembwe eza na frontière na mboka ni na mboka moko te bon sika etekami to créer ni Swaziland mboka na kati ya mboka bokoyeba bosolo bosolo ekosikola biso merci pona eyano opesi tozongi na tribalisme. Mais ce que je peux préciser ezali que depuis longtemps na kati ya diplomatie ya président ya mokonzi ya mboka amekaki kosolola na ba partenaire na ye asololi na ba pays voisins batala comment bakoki kosilisa problème ya insécurité récurrent o ezali na mboka wana batali y avait un problème ya pauvreté na kati ya mboka wana et le président je vous dis na kati ya bitumba oyo azobunda bato azomona peut-être que Félix azosala le côté mes excuses Félix na ba contact na ye asali a expliqué na ba grande puissance que au lieu ezala ba rébellion bazoboma batu c'est totalement mieux bo aider biso to pacifier mboka partie ya mboka wana. Si vous avez besoin d'implanter vos usines, oui, non, entreprise d'exploitation de minerais. C'est ce que vous voyez, une grande équipe c'était pour voir la faisabilité de ces histoires-là, puisque la situation où ils allaient na Minembwe, ils allaient au Yondego Kabila Tigala Biso en 2018. La situation s'est améliorée quand même. Donc c'est dans ce sens-là. Bande Kobazo aura fièvre pour rien. Il y a rien. Toki mambango parce que ngonga ezako kende. O souleva ki point moko boya tribalisme toko tapé na eloko wana balobi lelo na politique à Congo parce que eloko wana toloko na kaka na ba Facebook ba politicien Congo. Menga na yebi tribalisme ezalité mais tant que koyoka bande ko ba politicien na biso bazako kocha moboko na tribalisme est-ce que tribalisme yango ezali yo boyoleka na makambo politique merci mingi ndeko na kozongela ndenge na lobaki liboso problème ya tribalisme na mboka na biso ezalaki te ezalaki problème te eza mundele muto ya na makambo wana atali ndenge nini bato na ko continuer ko dominer ba ne a créer eloko wana c'est comme une arme oyo a utiliser qui pour opprimer ba congolais et na ko kende na ye atika arme wana soko tali bandeko na biso nyonso ba politiciens o bazaka na moi qui sont mal de positionnement ndenge ba to lopoto ba lobaka atala ka bi mais ngala moni naza kokoso bon na kozongela ba oya ngai soki azongi na mwa kwa na ya bandiko yebisa bango moni kuna bazongi okola ngai mais en réalité il manque d'arguments en face omoni ne omoni abandiko inciter bandeko par exemple ngai ndeko na yo nazoloba na yo naza na bandeko na famille na ngai ngai moko nazoyebisa je suis du Kasai mais nabotama na Katanga na Kasai na leka kaka soki 2 ans soki 3 ans ya pamba 2 passages na ya na mboka Kinshasa naza mwana muke biso to koli na bandeko ba Congo ba Yombe ba Masananga maître Pati Masiala je le salue en passant c'était un Yombe les gens avec qui on a grandi na Monga Fulawa voilà na botolo maloba moke tangu balobi tribalisme eloko nini ozoko yoka na kati ya elobeli wana bon na mo tribalisme nga naza koyoka bo appartenance ya tribu moko boye eza pe mabete eza pe mabete so balobi no za mukongo eza mabete mais oyo ezali mabe ezali ya que ba oyo wana balingaka biso te biso foto bundisa bango poto zala wana yango nde ya mabe nde ezali wana mais tribalisme yango nde esali lokumu ya mboka na biso te ba tribu na biso wana toza soki na 300 combien c'est combien de 365. Voilà. Donc c'est ce qui fait la richesse du Congo. Belgique azana bikolo mibal. Ba Belge, ba Flamand na ba walo. Ba yoka na bate. Mais tala biso nombre toza. Ba ndeko yo kuna bazotalisa biso manduki nyonso kosombaka ba politicien na biso moral. Bazaka ka bango mibal.
baruru na baruru donc bango wana tokotanga bakombo te bato wana bayokanaka te tala ndenge babomani awa. Mais nous avons au moins cette chance là, nous avons cette chance là ya kozala ebele tobalana soko okei na bakongo okokuta bamboka oyo ezali na bakombo ya balumba soko donc c'est comme ça soko okei na bandundu c'est vice versa. Un élite recours na tribalisme ezalaka arme ya bafaible faible nde akenda amène les idées ndenge tozopartage na yo awa convainc la communauté convainc le peuple a voté yo ezala kaka olobaka te beto na beto te. Tribalisme c'est eloko mabe ezali eloko ya kokondane makasi il faut bolingo ezala na kati ya bakongolais puisque mutu moko te asenga bota makongolais nani akotisa demande pa nzambe alobi nzambe botamisanga congolais te. Donc il faut te profiter c'est comme quelque part tozali ingrat à l'égard ya bénédiction na nzambe apesi biso nzambe apesi biso mboka apesi biso kombo mais naka yo se soustrait na kombo lobi tenga na za mulunga makambo ya bato mais oza congolais na nini oza congolais te eza eloko mabe makasi on condamne avec la dernière énergie bato yo bazali ko sala makambo wana. En tout cas merci lelo toyambaki maître Abdoul Sungula bokolanda biso na deuxième partie.